Ah, loyembo ya? Sika. Non, loyembo ya? Congo. Loyembo ya? Congo. Très bien, tu veux qu'on loyembo ya Congo. Loyembo ya Congo, tu veux comment la monnaie? Oui? Non, le hymne national est dans la français. Na lingala ni babenga ngo loyembo ya? Loyembo ya mboka. Très bien, loyembo ya mboka. So mboka biso comme noni? Comment nini? Congo. So mboka na biso Congo, loyembo ya mboka nango babe comme nango kalani. Ah oui, attends, dans la français babenga baloba ni comme nango. Debout congolais, qu'on a la lingala il a dit. Oui? Telema mwana ya Congo. Telema mwana ya Congo. Wana pour la français babi debout congolais. La lingala babi telema mwana ya Congo. Voilà. Sikoyo, tant balo ba telema mwana ya Congo. Il faut nana telema mutu ba za kuna suka. Il faut nana telema. Biso modo za fonga ina telema, il faut y a telema, il faut y pe afala nini? Atelema. Poto lobaki soki oza ya kovanda maka onomona musika te. Toyokana il faut na za ndenge nini? Ya kotelema mpona mona kuna banguna bazoya. Kuna mayebo eboti. Kuna pondo eboti. Ozomona soki na ya kotelema nde na kokoma kokontrole mboka na ngai. Soki nde kiyo kontrole mboka na ngai. Yesa na nga kontrole mboka. Ba Rwandais ba français kaka yo moko nani? Yo moko congolais il faut ça nini? O kontrole mboka. Il faut kontrole mboka na fuzala ya kotelema wana elakisi makambo mpe ebele. Elakisi peke il faut ozala ya kotelema na mutu ozala mayele. Tozolanda il faut ngai nazala mayele mpona comprendre que non ndenge makambo ngo mosalima awa ezali malamu te. Il faut naluka na bongisa. Il faut naluka na sala nini? Na bongisa. Sikoyo tozokota sikoyo na kati ya loyembo yango. Debout congolais. Sikoyo tosalaki mwa badevoir na biso ya mike. Tozobanda yo komona Yann azona tazo oyo ya komaki. Après on va le tambola moko to continuer. Allez Yann, tu peux jouer ballon. C'est ça le bon choix. Tozoyoka.